Chérie, on va bon solo OK, on a valise tellement aux mélaté. Juste une semaine caca. Nous sommes là, plastique Jeza, pas parfait. Nous sommes là bon c'est déjà bébé. Ça va, on va dans ça la juste une semaine et après une semaine nous allons là. Mon bouloté, ça n'a pas bien. Et puis attention à voisin, nous allons mon aïe suspect. Ah t'es chérie. Nous allons mon aïe vraiment suspect. Na bien banaï. Maman. Eh bon y a tes papa. Où ça mbango? Papa, comme il est déjà prêt? Oui, non, ça déjà après au bima. Oh, il est ouais. D'accord. Coquette, toi tu prends ça. Argent des poches naïo, hein? Moi, t'es chérie, coquette, c'est bien. Oh, t'en as bien. Mais il faut surveiller bien, hein? Il faut vraiment contrôler Bakaï na bangonio. Coquette, moi, moi je peux. Tout attendez, nous sommes dans le lobby, français, moi, je suis ma bête. Coquette, t'as creusé. Allez, bébé. Merci. Bye. Basi nyonso yo komona bango kuna mona bango ka kwa banze. Mona peka bango kwa baninga no mibali. Mona ko perdre mobile na ngabo ite ta avantage. Bye. Non. Yaka. Yaka vanga. Bébé, vanga no. On a l'argent de poche. Et t'as combien? Non. C'est ça. Il y a 60. Il y a eu combien? Il y a 40. C'est ça. Non. Pesa na mbongo wana. Wanga. Oyokiti. Naloba wapi? Naloba na mbongo, naloba matoi. Yo ngaka na memo na règlement militaire. So maman zo loba na tendance yo zo mona mabe. C'est ça. Yo to moi si na eta zo tikelo 60. E bonga moko mo bala tikeninga. Na ndako oliaka. Olataka. Nyoso basalelaka. Siko mbongo oyo. Osana ngoni. Pona zo mona eloko nini oyo osana mbongo te. Omo ateke ubando ke bepsa no ka mbongo. Poyo ndenge zana oyebi na valeur mbongo te oyebi ti na mbongo te bapete pa moyebisa no na mote kozala mayele te soko moni mukomso azopesa mbongo lobaka na yeboye noko na kozwa te epesa mama bombelanga mpo ngai nayeba esika babomba mbongo te mama okuza te mbongo nanga totikeli koketi mbongo na ye mama koketi eza ndeko na mpona osala bongo oyebi ke yo eza mayele te omona bamvutima ndenge eza omema yo yo kasi ndoto kala nde moko ndenge na lotaki akomaki ndeke aza kokoma tina banguma mwana mosi aza kokoma tina bahipopotame na ndimaka te mokomso akomela ngai hipopotame waka mabe so okomi hipopotame mutu mobima kindoki moko mabe baninga monde se évolué kindoki se évolué babonga makala mango lusu babatu te babonga makala mango lusu banyama te yo kaka bonga mango ndeke mabe nguma mabe hipopotame mabe imbécile Maman zalanika bon kulanda na mama te yo zo fenti comme ça na penati kana ozandi ko na mama si ku ezani ne maman zalanika bon on a tinde gangila na ya moko yo zo fenti comme ça na penati kana fenti poni na okufa te poni liwe monanga te liwe za pe monanga la kende kona na ndata papa na ngana zane sengo pembeni na bango OK tu le babon na metinela liwa ko na metinela maliwa kufa kukitini nyango boli ni nango iseli ke bando lela wana neso yo za 25 kolanda na mama ti mama zala neka bongo oh kufa poni bongo kufotika ngana nana lobi na vandi na coup de fil ya fiston oui fiston tu m'as salamé à na Brésil fiston le bidozer capable venaleli na bima bezero atuni nganeni vena simize ngabi avia zana ebi kaka avia persévérer malem ve yo ebi température ma mais to persévérer à tozwa bon ba zuba l'équipe ils sont rien la petit pour moment d'étoiler
Vous comprenez, petit. Mais tu as la gang à vie. Kobenga petit na di vacation te ngamo na bi ko ave me ko nga to lo ba yo ape petit na bi ma petit tango bolinga so bon tu me viens à côté tika toujours vie bon pomba aux ala te tongo la muka bomba la moko ah ko ça elle mon fort raisonnement hein ils ont appelé moi Simon vous comprenez pour éviter ça coach déjà na pire esprit petit na ngai elle mon photo boulaka mon ngana mukolo maki boso boya ngome elle mon to fansa mama kanti benano ko benana bili toko sala nini toko sala mino ki yanke père moko petit et ça le comme ma carrière so ko profiter l'occasion ngana na tanga l'occasion so mon occasion ka bien lo rotebe ngana na beti mala moko vipe ya ngona kikanan mambo carrière pecho na kanela kema omoni yo oki me pa ke ko sa mo petit boni combat yo na ba pa yo kana ngo na beta lo boni ko ta simizanga te nga boni combat ezali boni yo obunga te simano nga libosonga oke wa sia premier épisode les abongo na beta pecho na be partout na zona bande kono na obeta bino moko veskiz o comprendre pecho bungelanga mabake na funanga pe bakata zana alors alliance yo spatiko kima beta yo okima pardon na na ba quartier bokoma ka komanga ka bato na beto te na piora elo mwete ete yo comprendre na beto te ya ka malembe zana simbelo sak na zelo no te zavia simbelo na zelo na ebiso bomba pardon bomba yo zela ka tika tala ko tika bo ça va ça qui n'a ngati ça na ba no ko pele kili bino sak wana ya vetoli tala ça kenda na beta na peso conseil ya ko tala na peso toli yo ka toli na nga yo papa na peso kembo yo papa ni tala mo ko ça qui n'a ngati ça ka ba te ba ka de pardon alonganya ma ça qui n'a ngati de bomba on a beta yo bon le temps bon elle est au final elle va pas mal elle va pas elle est ata yo mo ezala te tozovivre na cité oyo bamilimo esangani ya ndenge na ndenge nga na kofona éduke dia na éducation na nga oyo ngai nalingi mpo ngam nabokoli diane osini bokambo aza na france abokola mpe baleki na ye bazwa éducation na ye lelo baa na france bazwa évolue parce que balandaki éducation ya francine leki na nga Patrick Mosengo le mignon garçon d'Hollande angaka bunga nzela mais soki ngai te nga nakotika mwana pe na perdre eboye te moi liboso nabokoli eza diane te Patrick Mosengo en Hollande mais ngai nabokolaka ye problème eza éducation na ye utaka mpa na ngai ndomona na tante na ye mais pourquoi Christian nakoki kogele mwana te mwana aza mwana mwasi azokende déjà mabe accoutrement na eza bien te alingi kosala eloko mo te ake osata nini eloko nini science infirmier alingi te ake osala couture alingi te odi mo illettré moko boye donc nga nazwaka charge wana nazwi charge ya mama na ye nazwi charge na ye mais c'est trop mais nalobaka te parce que les familles n'ont pas pambouami les pour en Afrique c'est comme ça si y en a pour un il y en a pour tous mais mobile nazana sami je ne comprends plus son moins la vendre sur le ballon et les qui Zidane mon anda ko ande to salaka responsable salaka papa na maman mais o atikala na bana ezala mingi za mama na yebi na solo na Christian nazo baté so eloko nini zo sala Christian qui me laisse le temps d'éduquer moi na qu'est-ce qui va pas il faut attirer le temps ou éduquer moi na parce que yonde zo bimela ko premier responsable na ye il faut yo éduquer moi na malamu so moi na baby ezandi mabe ezande foti na bino pe bato bakolobake boboko li bona na bien te mais Diane baby déjà Diane boude déjà n'importe comment et ça là ils ba mina nga bazo ya ba collègue nga musala Diane soit bien boudé bon tu peux pas imaginer que moi on a souvent un intellectuel hein. Mais si vous avez beaucoup la moi c'est le moment où vous avez mais ça va merde de son atine on n'a pas papa na maman à cause déranger ma pauvre maman na papa na boma bango ah bino mbale moi sinon mbale bozo kokaté mais nazo battre sur Christian pas liganine pour la moi je sais pas hein kuna moyen té ta la maman ndenge azali akonyo kono maman na ye
et puis il y a que papa na maman non dans un besoin bazala pe ba kufa pe ba vivre dinza mo ya moko na moko to kabona bon c'est pas qu'il y a que déranger ba on a to ka porte parce que so ke kuna le quoi Porsche donc quand air alingi akoba na ko découcher alors maman nga olinga bongo te ba tension ko mata alors ça la tuna sur la Christian ça tuna sur la Christian ko ezala rapenda te hein au lieu que tu yende mdabo pexene habillement mabe donc makamuni so mwana na mabe jour na kutana na somo qui européen on Christian so lukelanga na ndako qui européen ata bango ba vrai sema mayasi na jonsi mayasi ba vrai français baza kuna na France ngo baza sema mayasi la ta lokwa mwana azola telanga na ndako ate moitié ni ko tola la hein de pousser faut que les pousser nzela olala ndeli Quand on week-end, ma vie qu'elle a snabli. Quand tu fais que là, ah, oh là, t'es place, oh là, place. So grand frère n'a qui qui là, il a bengete ça bien t'es coquette. Il faut que non bengete là la crédit t'es fan ngeza okanga, non bengende, il faut que là nanda. Ils ont le point en coco. Vous le voyez sur le toit na 3 heures té. Coquette yo amour oza coco, ngala kolo le pan. Oza na droit le ko na ngate mais ah oh là la té. Il faut qu'il pas grand frère. Oh là là, oh là place. Il faut que on gagne na bonheur à tena mon abinoté. Oh yo abo bengani. Toi ba tantine na yo mais olonga déjà okoma pas et pas grand frère oyo sana. Non mon dieu mutalini na ngate. Alinga yo te ko na santo vraiment coquette obi ba. Bino so bolina bino ngai. Otolingo te ye benga to yo la lande. Il faut que yo la kuna na kuna bino. Mais ça qui passe. Voilà Noki quoi. Qu'est-ce que c'est ça qui m'a. Noki. On a dans la non non. Mais ça c'est qui n'est pas moi pas. Yo, yaka. Hein? Coquette. Nga vraiment la salle oni. Coquette ngo bomanga na attention. Yebisanga. Coquette yaka pa noko na yo. Nga na za famille noté. Okolia pe mutu te na kati ya ndako na nga yebisanga ozoloba te na lambi biloko hein mama nga linga na lamba na ngai ba moshi mena obi batika ka lamba te pa moi c'est lamba on a tika ke moi lamba oh asenga ngai na boya ki mama nzambe na boya ozoyeba te ke shimbe na moi mukie oyebi yango te hein yo soko va oyaki ana kishasa na 2 ans te des héros chimel pe soko bota ka va angaza la koko no yebi ngote hein pe koko no ya liboso te koko no ya misako e kapa fukama pota moni ko beta na kwa ko memanga na bona kota prison na ajoyo bakatelanga ibutu te na moni o déjà yaka na yo bima na lobi yaka na ajo ya ngai so ba bomi na bomi mu bakatelanga mbula boni na prison en français. Na français, na kula 20 ans na Congo, tukumi balé na mi, tukumi balé. En français, plein ni ba okatelanga. Plein te maman, baloba peine. Omoni ba biloko ko ezo bimisanga, biloko nyoso kata nzoto ezako ningana, ezo luke ko bima wapi na munoko, na se to wapi. Hein? Yo zo gorger nani? Hein? Na gorger te maman la corriger ko. Ozo bona. Ah na yango wana. Nani? Eh? Ozozenga. Yondo za nani? Mais c'est des Français. Ezayo. Toye bisanga sko yo za nani? Non, moi c'est pour madame la France. Maman, non ko boma. Pona bomo te à genoux. Maman. Yo, maman. Maman. Et talingate. Maman, okumema ngambo ya pamba. Yango na zoko koya. Mwana moko zo katena. Ndala loba français na ngai. Yazo. Azo gorgenga. Yo gorge maman vraiment yo gorge maman. Na lobe à genoux. Manque de fértilité à l'obaka yango yo. Maman j'ai là non fuka mwana moko iponi mwana kisi. Laisse moi. Moko ndendo kimoko batinda kubebisa mama ni. Nabi les câbles. Maman tika na ngambo pamba maman. Yo, Delo. Maman tika na ngaka. Maman tika ete maman. Delo, maman tika ete maman na bena lamba.
Tu téléma, et puis téléma, non, tu voles la Moi, dans un problème. N'est-ce qu'il y a là, maman, on pour ça, là, maman, Fukama. Si tu as la ligne, maman, tu es karaté, maman, tu es encore Fukama, maman. Maman, la Fukama. Maman, la Fukama, maman, la Fukama, pardon, maman, Fukama, maman. Maman, la Fukama, la Fukama. Il y a la personne nini. Personne à ton nom, à la table. Personne à ton nom. Nesokongwasa nde na boyko tio benga ngala nza ko kata ko telema te ko lemba moko okende baba oh na benga ko telo binesa ko gili bilolo na pichu mateta motema madina bala Paris na biso ba kita kikin sko lobe yinda ki mabena kapela na biso makopi na obenga wana molimo telefone ne ba te ba loka yo sala na telefone te tika na yo amwa mabe lobi telefone yo kamate pe na bima petit na zaina nda o ratai déjà lubakuna ratai ki ne nando na bien to na biso bien oyebi moza amwa mabe pesa pe bakata conseil akoti na Karina oh Karina ngandeni aya na ngati nalobi ne par rapport à maman no sa fille wana jeune fille wana bavanda ani na ndako wana oh coquette ye yeah ngakuna kanti soko ngulu ba nini ukimi lemi ya za mwana aso pesa éducation non ngwasa bongo te wana ya makamba famille na biso ngwasa pardon ngano to sola masola mibali masola mbongo masola agenda to kendaki simba ki te yo kenda jo no zo isanga o sala vanta na ke Pierrot Kutu na Olivier Musampa ba bengi yo ba pesa mbongo oke ko zo mbongo oke zo code et où t'as Afrique du Sud au bête à l'isoloir au dribbling aïe après on va distraire la mamba y ba katana za ronyo la moana et à moana à pesa éducation oh boni boy dona masolo ana te dona masolo ata yo mo na jour ana toki na ndako e bakata yo mune arti e bakata sa kiza ki bi éducation za la bongo te mutazula na cuisine abengiye ka pa fuku misai mutasale lokote ata yo mo na e mo vanti pe bakato pese conseil boete il faut un journaliste après ah non ils a raté moi na mo kutu yo yebiti il faut un journaliste après ta mobile ni ma mbasala nga journal kalinga aboto nga kutu start mobile mo yibi elo ni zanga avanta chimel ba pesa pe moi ne conseil gagne la chimel côté escondé OK bien OK maman leki ayo ka sisa mwana ya yana ye mama mwana na kokete do tina entre parenthèses ça peut que mwana na yo ki sanga soni mo mwana e bakata non kokate te no mobile ya mo pomba mais so mobile moko na mona te mwana na yo ki sa soni na ko yebisa ngo ya Nicole yebisa ye elo mwana ko na mobile ya mo yibi bonsoir papa bonsoir papa oya kumna mbali myibi nani kasi koko no chimel akenga mwana moko ba muyibi ya pomba kuna ayiba ka ko bota jona boto lingwa sa saki na telefone moyibi na chimel na yo mama de kine na kamera ni no fanja binu ni susi batom tout bato de jo moko yangu generation chéri 7 na chéri 8 na chéri 9 bajana bashite mwana na yoka ko pepe ko pango ajo ko chimwana etali yote to solo la chimen biso na chimen to génération moko chimen na mwana aza mineur biso to abia ba majeur to mikolo o comprendre ala za monte ya za mineur yo chana ngana majeur bonga na âge bona za manjable ape mama leki na en plus papa mama yo kutu shonga tika kupona yi bandana mona no mbari ya tata mbimba na mona tanga yo tio yakao ubanga ngati toke na yuza papa na ngai na oli na ja papa na wana mama na yo ngaka je toke ubi biso toke to tike na lupango na ozaka boyini na okay bukende kati toke na biso tike bukende te yetika ina mona ndenga na mona ki tata wa omone batoke na mela ba batire bo toke kuna opia ngakanda oyo kutino ka ba so banda na yo papa do sala mama kinana na yo kala maman si ça en est c'est moi dans lokolo jata na kiti awo mibali nyosho ya pepere gia zana zwa sac yoka soni so munga bakamana ngako sala biloko sala ote en respectant ndeni naringa nde utika yangu sala nguna omana ngana sala kindumba ubandu joba meri bre to ke tika ba baba na sala ngo oh boni ba lo mama bakoko no sala kindumba ya salton ngembala papa mba moi je nyosho so ba barite ba benga kindumba yango finga hapo ani papa to ke on la ke na emini
Yo pesa ko jana makanisha mabe. Tika ina na zunga. Ange, permette ya ta une minute. Koketizele papa yati, koketi pardon. Pardon, Zile papa zile kami, tape comme ça une semaine, zile papa koke non bon oti, hein, yo kanga te, ya zeni yango. Chemin. Et comme l'autre. Chemin, ala kende. Koketi pardon. Nana perdre vie nanga. Nana fanda na balabala. Ndimina bana balabala la tana se. Mtu amaomo nanga olokotanga. Koketi pardon, pardon de konanga ko sala nga beauté, pardon de mosquée, pardon. De konanga linga kayo. Jaso papa ye bongo zima poloki, bo est-ce que okende wa? Alinga kona ko bosano te na ko tiko te be chimitika na za na sécurité. Be fu ani tika makamba na mama. Matika ye jaso papa ye bongo okende, papa za to ko na mama ti. Kana kende. Côté tu pardonnes, on prend de l'autre. Côté tu pardonnes, yo comment non, on dit l'eau ça. Oui, pardonne. Que tu peux commander dans le bas, c'est là pour que tu fasses ça. Ok, tu pardonnes, tu viens. Allô? Non, pardon. Nana pita, moi ça vient dans ma sola. Babi Belgique c'est bino. Nabia bino bola lisa ngama be ya bola lisa tilelo boloba na monate. Ngana zela bino ngafena beta décaler boebi. Décaler c'est ngayo biga moi contribution tembera na vivre mais Sandra Bossio mon allié peu singa déjà na galisa tonga. Te takaza pas solo liwa munanga Kapke mon kasi. Ba debris no kabangu na Paris coûte bala la masolo. Aba tu va décaler ba on va dédicace. On en est pas banga kayoko papa. Nabi hein. On a ni nos ka problème. Balokio. Ou nous ngo kufa na maboko batu. Osana na infraction moko ndingo sana osalaka. Oyeba ngote ke koko komiso musike pese to bito kangisa lelo. Osala ke sana viol. Moi non bimane chimen. Ano mineur. Est-ce qu'on est bango? Et puis menace à na banzela. Osala biloko mongo boy papa moi na za responsable puis na maman na. Oso tala ngo za ko ndie mutu mo be ba dessiner na papier. Ki pomba on peut sans paquet. OK. Bantu beso ba côté sport beta yo. Yo kata yo. Sia. Osa yo te pesa saki. Na tuni wa yo. Esa téléphone nga kuto ngo simi na pesa. Na beta yo. Beta yo ko fela awo. Beta to yo ngala linga yo. Bakeno amoni siko. Ya boy. Yo na yo. Na beta yo. Papa ibu. Bonne maman, yo les gars. Malome. Zonga boy. Yo. Zonga moi konini boy. Zonga boy. Oye bien te. Yo ye bien te. Les gars moi ça peut dans ngaite. Bonne boy ko. Etali ngaite na vu sayo. Papa ibu. Qui ça moi na yo. Papa boy. Yo na sikana na boy ole misanga bale sako. Ole na misala. Mama yo futa yo. Yo na beta yo. Allo bo. Maman, azuli le logo. Yo pesa ça. Na piate. Pesa. Na piate. On a kubengana yo kubima. Sia. On peut parler du peuple na ko suma peuple. Hein, ou quelle fois na ko. Talinga yo omoni yo. Na beta yo. Pesa ça. Pesa ça ko ça yo. Yo aso sanga. Yo. Na simbo te bana ba choma boku yo partout na kuta no bana ba simbo derrière pesa kuta sikoni kamata saki na piate piango zero mo o pesa ba saki abatu kota za saki yo la biso taba petingo ba ngana ka pe bulu beta mo bani
Beta. Yango oyo. Papa, omona mamolo. Omona. Papa toza mikolo. Osaki abatu amote ta couleur te. Ah. Wasaki abatu mokesanga. Yo. Ah. Molo kwango sikomona lo kwango. Muyibi saka batu baukanga yoyo boni bino bana batabino maboko la yo usala nini namono na ponga muyibi bana ponga bila pazandu la bina kota boy na kota nzelana ukota boy tala lokola nia uboko boy batu bayaka yo matretango pesa bango ba valeur leta kukarusu yo ukenda muyibi voyou. Bon, avant de dire que les gens supplément sur le long ils ont juste aide. Et puis camarade dans la coquette. Coquette. Quand tu es quand tu t'engages. Ah oui, il y a des camarades qui comprennent. Il faut expliquer bien parce que eux ils ont le bagage. Il y a des camarades dans la moko avant de pas oncle naïe. Non maman azo souffrir. Papa n'est non maman naïe ba eba na tabete encore histoire mais histoire on est trop compliqué. Moi na bête le pébé les ati. Mais maman azo nyo kwa maboy. Maman donc au moins que muninga moi si donc même soute ndeto kenda classe. So pinga mbongo awoliaka wana tia ozonge pa na bango. Siko ye coquette yango. Ba parents na baza mawe. Ba kufa mama ayaka ne pas oncle na ba on totane mbuka. Donc azonyo kwa mayo na ko siplio mama. Siko ye coquette yango mutazonyo ko la ye. Eza noko na ye propre to moi ça noko nemba. Moi ça noko na ba ngwa tante na ye wana azo sala ye boy. Coquette azomona mama. Noko ne pas zo permettre ka. Azali loba. Yo mama ngana ko bonde le bonde la ko. On a vu que ça a chaud. Nous avons maman, nous avons bombe à ma benanga, nous avons bombe à coquette. Azane pe lo yengete mama. Donc quand on aura le bras, nous moins dans katasuki, à mon azam talo yengete mama. To même quand la vie de prière ne yo menaranga kaka. Donc on est ko bonde lo za mama, ndengo zwa kanga, zwa pe coquette pour mama. Ako ku fasse tout tiki. Et on est aussi. Benga na coquette. Na benga. Ko Coquette. Eh ya ya, quand il bon à l'itame. Il y a des souvenirs à maman. Eh maman ça. Bien le souvenir quand il y a comme ça. Écoute-moi. Écoute-moi, c'est bon. Yeah, maman. Bonjour. Bonjour. Écoute-toi, on va aller. Ya va. Va le faire. Mais comment on va? Et bien, coquette, tant que tu es là, tu es souffrant. Tu es tellement solo. Tu es il fallait que l'oba passe aux autres dans mon thème. Oyo kufaka bo batako oba ko sungo bazali me yo kufika bo. Ezala raté. Na yo ki ndenge kamano Letisa lobi na ngai. Na ko ko bwaka yote. Ndenge na bota Letisa ndie pe na bota yo. Nga na vandi papa na ngai. Lupango eza ya biso ndako peza ya biso. Mutu ta roboyela nga na kata ndako na ninazwa nani to natika nani mutabo ya zati. Na yo ki passe na maramunyo so Letisa yebisi ngai. Ke bazo nyokola yo. Moi ça non qu'on a maltraité yo. Si qu'on non qu'on a ça. Tant mais moi c'est n'a maltraité yo. Non quoi ça. C'est quoi lui? Non quoi ça qui n'a pas.
Donc non on a ça voyage. Moi si na yesi quoi tika linde ko nyoko la yo pinza ko mon sondo bokai. C'est pas possible. On est passé musu bazanga mitemi. C'est vrai maman nous se zole ko bombe non ko na yo. Yo poza zoba. OK pour mité. O revanda awa. Si mukolo noko no akoya yemo ka ko zwa na maboko nanga. Ezala te. Ba musu ba oluka batu. Yenza mba pesi mwana ndeko na ya vanda na ye. Bazo sala makambo abu. Ezata na sens te. Les titres de bagage qui nous la samninga na chambre na o chele beblone. En même temps coquette. Ndenge yo yo ko vanda nga na vanda papa na. Papa na ngai azama kelele mingi. Yeba na ko supporter de na lingite bitambole les angatina. Okota bimoko ta lupango bobimi. En tout cas boza la bana malam po bino pe bo pesa ngai honneur liboso papa na ngai. J'espère que tu okani. Merci. Quelle accession. OK maman, merci. Letanga azana bibanda wana. Kane na ebiso ke akoti mabondeli coquette. Donc, soki mwana nga sambela na ebo nga prépara mwana pekisa eza na ngote na mona ekato vanda ki kakawa. Alali taka emoka bika mama moni ndoto mkomso lotela kanga sana akutu koyebisa yo. Na ebisa ka yemoko. Asaki ko landa na chimene na mbeli. Tango to lande na mbeli wana sikoyo ko sala ke ngana ke na tangi na ebaki mutu azolanda ke na ke na tangi. C'est mec izelanga. Coquette alanda chimene na mbeli. Yo omonde tinga na kosi nazo yebiso nendoto. Zela na sisa comme ça. Tonga na kangi ye ngana eba eteke eza coquette. Tonga na kangi ye kokango ngana kangi ye. Oh tata la boy coquette. Na bilamba chimene na nzoto. Bala moko na bida coquette kabe coquette. Onde konoti na ndoto nde na zonota. Mama na boto la ka coquette mbeli wana na ndenga ndoto puf abonga mindeke. Bandeke oya minene wana no mona modela ndeke wana te. Tonga bonga mindeke skwa mati dikola nzete ando sekanga. Tia zo sekanga wana na bilamba kaka ya chimene na nzoto. Abi okomona ono sabino. Ona ko sala bino. Ba parana nga kutu baboti nga na yokela bango mawate. Na papuka bopongi. Nga kondo tandeni na bengi bana. Na fandisi bana. Na ibisi bango. Coquette mama kangi nga ndoki nga ndaka ndoki ndeni. Eza ndoto. Balobi o eza révélé, eza condamné. Mais c'est mec qui bakata. Omende tozabu mutu mususu alata kelonga mutu. Ndenge biso to bota mwana biso. Coquette banda zaka bébé tutikolo kangi na ndoki te. Mama na ya bela ka ngwa kufaka. Ekoza pe mutu mususu alati elongi ya coquette. Nde tobi idée ya ndenga ke retraite eza bien. Et bongo mutu mususu alata semiki alata elongi ya coquette. Pitangwa bongo mi ndeke wana ndeke ilo. Ozomona ke o ndeke me elongi ya coquette. Ata yo moko. Omona bambwa mususu nde bazaka mbwa maana elongi ya mutu membwa. Ndenge sama ki yango wana eloko epusaki après mikolo nga kuna bosa na ndoto. Ndai ko yebisanga nga mama oyebaka ndoto lotela ina boy nga bibere. Abie na mona kene kaka mabonde na kotanga wa retraite na ke ko sambela na tuna nzambe loko ni ezo span ezo se passer na nini na bomo na nga parce que monga moko na za sona lali moi na olota ndoto na komo ndire nguma na komi hippopotame ye wala coquette makambo ibinene poso na lobby boko bakaka te seme ko za seme ki mabe. Mais c'est mec coquette ezaka mwana nde pas lui idée ko sambela ezapeka bien ce que ezaba envoûté à partir de délivrance et si la nango ko bwaka ete po loti ndoto ana oboya ye na bwaka ye bandanga la lota ndoto ana ngayoyo na bwaka ye ete tola na coquette tozolia na ye moko kaka ndenga komo lota komo koma manguma ba hippopotame bon yangwana me ko samba pesa ngoma bete soka bakina ke place ngito wana ngana boya na ke na moni pe bakende ki na chimene comme on appelle sika église bazana retraite bon abongo la makaka ya motema po mutu mususu omwana bo bébé na to bande ko tombole boye nzoka nde bazako avute ba pese pekina mais na lobita zando te ando ki te mutu moko te aya kapanza bazaka desi bana foi
na délivrance c'est ça ma abo ane mutema kindo kipe kosila na ngoko c'est lui qui a l'âme d'otité yoko envoûtement ando yo mpenza wa camarade na biso kokete andeko na yo nga mpe na nzimi nanga kutu place nazwelaki namonela ekokete azolela nalokota ye na meme tie mpa biso mpona bonde ya mama biso taka akoko na biso yebi video ndazane buzoba da aboya kame na bondeli mama shimeno amwa mwasi ata bible ekuti elobela biso oyo olingi basala oyo te kosala mpe moninga te oyo mama abino azosala ese ayebi oyo ekoyela olobi leti na kati ono te pardon yoka nga nazoba te mpona nandima mama biso asala mabe mo benga na encourage mama na okosala yango te koketi na bondeleke ti mama bengana ekoketi nanda obonde koketi tika zelaka so papa ye comme ça bongo okende ata na présence ya papa koketi alingi oyokanga te soki oyebisanga leti na osani toza bato koketi ola libanda koketi akomi faze tinga lokoti koketi na ye nepa na biso avanda epa na biso chime omoni nzambe abana bitike oloba mabe oyebi ke oloba mabe jusqu ozoloba c'est comme si nga nde moto na encourage mama bengana koketa nda mama bino sobi mama bino asali te leti bona sepe nango te eloko oloba mama bino abengana kutu na ndako oloba mabe nde olobi bongo asepe nanga te ngana okotitake mama bengana koketi ngoketi aza ndeko nanga natika mama bengana eka pamba bongo mais to na se koketi atika za poye mais fala oyokela ngai mais lo bino bosali nde bofesaka so po mesure koketi bino bolobani soki fe totike na balabala olingi bosoye bozongisi epa na bango mpe safandaka chime nga na kutu na balabala olali libanda ozolela na otika naleka yo basalo mabe kandi baoviolaka nde bofandi na kokesi boso problème yele obe maladi ebela na butu totongo tomo bino bosande boluka parent na eki merci pour la réponse répondre nga komokena nga mbula ya likolo mpe nakena ana ekakuna te ayo ete ya mama abino ekesotemana nde yango te antuka limbisa famille owapi ekena ngai oleki babouton ayinaki esalon kosala basalanga soin de visage coquette nene bolongi nosali te ofinga ngai o bouton kele finga kaka abomani omoni au salon de coiffure malembe ko mama esali coquette sidete ebela poudre boyo ngosala clip yo yebaka te koyi bandeko no ya basi kosaba lokola basi na yo yo pozwi matamo ofalisa lokola bana etoboki na terrain cimetière makala elongi nde eza sali te boyemoka kokutya te kele tala bapoint noir elongisa coquette ezala mbala suka nakutani na position ekutela tele ngai natangi na ine oyo mofandi oyo eza position scénique ngai nazobeta dame na ngambu en face église nayoki mpoza masuba yango na ye toutefois nakutaka bino kaka boye faire attention et puis yo position oyo fo change yango mpo na remarke soki otika na ndako ye na baposition oyo batise bakisi ezonzoluka bakwire soki koma banzela mpo na yo fana normal oza moto monene koma kokufanda ozwi mopende moko otiki boye po nini esalaka na nsima kuna yo mona ndako 20 heures nzinzi 14 heures nzinzi ye kaka so fela peso mona nzinzi ndako mobimba yo longwa ya kufanda koko kobilo mosusu omona grave na bamindele boye te bamindele courtoisie ntina damatisi likolo amati likolo damatisi amatisi yango yango tokoma papolo bila kita likolo to bandela baningi bazokenda lufu non kokaza grave notokoza bato lufu kindumba kaka na kisanto awa osombi simu na kisanto baluki ndumba elongo mabele mpona famille mama na ye nyama ngoma mosoloba te na quartier yosambela oyo olobaka na ndako soto bimiso na balabala baondima teke yosambela ngana bana kofinga bino bana lendi ti vendredi nasali tubela
Maman, elle mon bombé. Maman, il y a la moine. Maman Maria. Elle aurait pour moi l'icolo. Vous savez chapelet quoi? Chapelet. Mais ça veut Chapelet qui est dans la grotte. Beaucoup de gens qui ont dit que je suis chapelet. Oui, on dit mon nom, on va vous ça comme on oui, non, mais vous êtes salité à mon félo. C'est moi, je suis venu à le coudre. Si on a un inamnoko, quand on est solo, mon way. Maman, tu me donnes depuis que tu as un peu de temps. Tu m'as dit que tu as pas été. On a poussé moto sur la note bien. Des formations, on a pas remarqué. C'est dû à quoi? Les amis, on comprend. Quand nous ventilons, on les a étouffés là. Bien. Maman. Moi, aussi, les bandits là, ici. C'est un bon aller. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Vous en avez déjà. Bassani, tonton Sombelekio. Tonton Sombelekio. Bassani, on est dans la cuisine. On a musala. Na yeto sele quand depuis lobby na yeko kuta basani wana ezaka kana cuisine wana toi tu ne fais que dormir. Tu peux m'expliquer pongi wana comme non aujourd'hui tripa ou bien ça pongi normal ko lié leki ou bien obésité comme ya nango ou bien ça pongi normal au muto akoki ko suka basani te auto seli depuis lobby ti lelo ozo ficher fatigue ma casse oh je comprends même pas ce ça du nani explique-moi un peu parce que non comprendre d'accord comme regarde donc comme il regarde pas télécommande déjà donc comme il désordre nous moi bon ça nous faisait donc je sais pas donc comme il explique-moi aux gens va fatigue ya nini ndako za na bien yo mutu kasi ndako za bien siko yo mutu ngapi na za nga bien Diane mikolo kandi ba fatigue na sai musala mingi ya on récupérer ka basana na osokola ka mingi ata babi mutu tonda ba charge yango na tolo na o vandisa na tolo mais ça la boité ils ont débordé boy maintenant ngela ksanini hein bien soza nazo mo koza na zemi le quoi so nini mais dis-moi nazo comprendre Diane maman mais bisanga iti ne biso nini naza bien teke na nini mabeza we munene mabele ye minene zole ba yo munene oyo munene te maman nyoso fa munene OK atanga so non na botité mais na yebi ndenge za toza na kati ndako toza na kati ndako tema no pesa main lève-toi de moi de l'eau bois maman dit pizza na moti on répond camarade nae bon à rien au lieu fêler maman to fêler bosso mo bilambo fêler mais so ko teza ngo je sais pas yom to yeba o sala retour kuna tata maman to mesala ngana yo to koma kwa famille ngata onozio na musala potango mwana ngana boti mwana nga shimela comme na inane nde nazwi yo mobile na ngaza ki na ba occupation mingi moto s'occuper na ndako ezate a voyager akende bozonga bon yo oyebi nde biso to banda to ngana mobile na nga to bandaka tozaka na ndako studio mena kata ndako studio na to nzima to zwa yo po mobile na nga banda voyager mingi nzamba pa nde nzamba za ko pambola biso to komi na chambre moko chambre salon yo yebi to komi na 3 chambres yo yebi tinza ma eko pa mobile na nga eko somba pe do pangu ne to vandi do pangu na ndako pe ndako oyo do pangu to sombi to ana ngomo te
mobali nanga bundana so pe nazalaki mwasa malchance nde mobali nanga somba ta ndako tata ndambu te me to wana mwa mapao na biso mibale yo yebi yango papa nazwako papa nanga me oyo osali nga na ndenge bino boyokani kokete azalaka so na kati ya ndako te na banda koyoka yango kala me naye kokonfirme yango keza ya solo ndenge bino yokendaka ntango onamonaka yo te obimi okei bokutani na kokete bosali association mpo mwana ngai akoma obima na mwana yo na koko na yo papa nasali yo nini nga vraimen nasala yo nini po ani kijabre na yo obimisi yango po asaboye baninga babombaka kijabre na bango papa biloko nyonso oyo ebungaka nga monoko biloko nyonso ebungaka na kati ya ndako oyo yo na pomba asa kotina mwana yibaka biloko na kati ya ndako na nga quand même makambo zulu bananga wana mama vraiment na ashi na ngai nakina kuyeba ndenge nini ye pomba koko na ngai abimaka na chemin kana yibili yango wapi mama ngana yibiloko te na yibiloko te mama ngai soki musala isele na ke na ndako na ke kulala pongi na yibiloko te tala tato alokuta moyibi ndoki munene ona yebaka te yo yaka po bomangati mokokanga te okokanga te papa oyebi so nakuta na pomba ono osala ye moko na biso akufa moko akende prison mama okukulu mwana nga oyebi ke mwana nga ndenge aza naza minere wapi minere mama makamusa kuluba wana eza normal te ngai jamais nakukutinda na matisi te mama kama minaza mutu ozomata voix likola nani po tovandi na faso kasi ndeti yo mobali nanga eyebisanga te kasi yako yamanga to baluka nga na yo awa nakukulinga te ukamata koko na ngai ukwana kusala ye mabe na likambo ingana yibite likambo ikoko na ngai kisa maboko so nga zoba opanzela nga pe maboko yo kanisi nengo lati chapeau nengo lataka chapeau ya Mobutu na bako satanga Mobutu na linete satanga Mobutu yo monike osalaka na l'époque Mobutu to ozalaka nde kwa Mobutu ko intimidation no wana tala bato bana complet de frorito yo mwana nga za minere yebango mwana nga za minere pomba loko azo toucher pomba na bino na saso na 30 ans mwana nga za na 15 ans ozomona violation à domicile malamu mama kasi na meka kutuna ye soki makambo yo lobi na ngai soki eza ye solo po ngala yebe loko te soki be balingana soki be otindaka ye ngana yebe loko te mama okomeka kutuna ye alobela ngai na muvérité omoni biloko nyonso ezobunga ngai mwana bino nga na ye tokoma na leta aobimisa biloko na nga nyonso na niveau ya leta mwana nga aza minere mpe mwana nga ndenge akoli akoki kozwa mobali lokola akomba te kele libabe do oyekaka na ndako na nga mpo memela nga balibabe nyonso lokola famille na yo eza ya libabe boprogresaka te bobalaka mibali bazanga ntina yango sikoyo yo elingi okotela nga molimo wana natangi molimo yango mpe natangi porte d'entrée wana elingi okota nazongiseli bino yango ale telema bima jabre merci mama ngana komeka kutuna na kanga mnokono cochon Oh, Jacques Chamba. Bouni. Oui, chantez bien, Penza. Mikuribele. Boni, je chante dans Cape Town. Ah, ça bien. Pardon?
Ah, bébé chéri na jobu. Atuna ngai. Ah, mais vous otinda te. Bino tujarage nyosu kodi ata kodi mbongo teme kodi ya kechi. Ya mwa chapa tutatala ta shimishi. Bozo tinda ngudi susu te. Bon mettre jouru. Jouru kapang. Ake jobu. Hein? Ah oui, je n'ai bon. Hein? Bon, la fois passée, maître Kéri a bien ngai. Na maître Régin. Bon, peut va jaka quoi, Jabou? Ah, quel temps, hein? Ok, yipsa jare ne godwa. Mwana kasina yeo tubenga team. Amemangam. Sikoyu ye akenda kuchenga mtu dendo abatu dendo. Tanga kuna kwa dendo tari mabuye ndili kupesha dendo izaki ya tono. Asui mbanji wana mtonga. Tanga kwa dendo ringaka atubi yeskoyu ekaka. Mwae alibezate. Batuni nini? Aja ukoka na uspirika makambule kite. Aja mama ye. Ok. À tout à l'heure, ciao. Ciao. Coucou, bonne. Oublie le ouais. Zira. Bonne pour le ndap. Makambo kezongi. Oui, makambo kezongi. Oh, ike zongi rususu ndenge. Makambo liko makambo anje na moni eteke apa. Mama na mno mibari kaka. Oh ya ibe mibari, ampishi mibari yangu ya bumbonka. Oui. Sho mama mibari mama na no ulegreta tayo kugudi ngabangote. Yesoro. Siko ijo kende jo chunga ndenge makambo. Lela mama ke mama na yeli ate ko. Nanda kwa problème c'est problème. Problème c'est problème. Il a fait 12. Vous faites 12 thé, non, c'est un accord de les canaux que manger les capines. D'où va yo? Papa, nani maman kunanda kwa benga na coquette. Hein? Maman no benga na coquette. Une semaine derrière coquette dans la sunanda. Pour nini? Maman benga ni coquette ka pamba ka be ko nyoko la coquette ko. Ata no pexe maman tika maman lingo yo kati. Bon tata no lobine. Papa Zalaya voyage, ça fait 4 jours. Papa n'est pas tout niveau puis coquette, maman ici, papa qui est coquette qui est parce que comme n'a pas ça mon coquette donc on a évité faut le la maman tant so yo ko pose papa na yo beauté maman ko maltraiter coquette na niveau mon azo comprendre maman na yo auyuka déjà patch maman na yo l'autre fois awa ndauti kubenga no kuna bino cousin maman na bino achalaka na Londres. Serge amba mubutu mubale mama bibi masashu. Bango bachaka na ba drisha motometre na ba pa 20 chapiana na ba vieux jikro na Londres wana. Na bengo bango na rubi tala ndikuro bino mwashi makambo jo shala. Ba bengi ba rubi na ye. Quelle chute de comportement ça. Oja ni numéro mwana uyetigo. Kuzo le katinga kuna zo bengela. Chiko ajangwa. Kuna tamboli tsiko te badinga na msu oto na ebena bango na azomona na kati numéro coquette na benga zo le kati. Maman azo se tracasser ne peut-être qu'il y a ko luka so a bané loté. Papa na butu derrière tu dis coquette nga bisika papa akende kuna trace akende maman sande so l'église na bonso ko. Église na mubamuni. Église na lobena kama lobo maman yebisa ngate ko ko bongo na lobani. Yo po so ndero kuta mama na pone. Azo baby sayo. Koko bo siko nga loba bongo te papa so na lobika ko nga na bisika ko ke makele les alanda ko entre bango na maman. So tata na rubio buya para ngabu yo luba makambo buyate busuksha nkuna awate wona mwana bote basukisa ngo sukuna ngana yo yebisa ko pona yebika yo ndem to bota mama yo benga na mama tambu so yo yebisa na ubengete so na benge no bete rukule mwana mke ya shoro ikambo bete zana to zali kambo fone si mwana le bete mso yo ko mwana le bine zo mama zo yo kana ngai nga jar kula bindu akokula bino bujwa kata yo shari mabe ajo lengire no bete pambe
Maman lui a bossé ndena wenda utangise shosha. Abuche ngai. Kena nche ko kwa bisho kwa kata jonta beto nkuna mwana mke. Ngana kina ngoye bisoka bo ngana kina. Ngana yo yebisoka. Uzana tike wana. Ngana mbongo transport uteko ngana mbongo. Ngana yebisi na ngoko bo luko benga kama mo yebisi olobele. Yo yebise ko kwa rubile je chok ayuka kwa kata jonta choka jonta abeto nkuna mwana mke. Ngana yebisi ka yo benga ya lobi koto bosola na ngana. Yebise na beto nkuna mwana mke. Oui allô. Ah. Oui, allô, Nazoyoka. T'es. Allô. Voilà Gisèle. Nazobenga Gisèle Mbo, Gisèle Mbo. Oh, oui, bon, si na voix changer tes maman. Ndeni m'a pas ça. T'es. Mon l'hôpital benga ngala mon numéro na yo mais nazali na réunion na 6 mon retard. Te est-ce que ceux comme prêt à taba babilo kwana oluki cousine na Morène Kinkela. Moi Morène Kinkela baza Belgique. Bon on a ba vie na binote mais azara na Belgique wana. En Bruxelles. Oluki le canon bien. Ouais. Te ça ne dérange pas Nazali. Ah. Oh, aïe c'est bien mis. Petite c'est propre, vont manger une petite. T'as la tu cocaine comme un petit. Oui, c'est bon. Non, vous appelez la vidéo reste. Non, il y a ma deuxième appel, non, on rappelle. Merci. Allô? Allô, ça va chérie? Banana Vanek dans Zelayo jusqu'à présent, il y a été. Zidane Azarana. Il y a bon, tout ça la bouse. Kosaye ok pas tantine fina bouilo. Le ba tantine fina bouilo avec la bilo moi benga na kenitala. Hein? Kosaye ka bonga na ya défendre yo. Le ba sengenze pas tonton. Non, c'est place to kuta na raté chérie. Na za place to kuta naka. Na flat wana. Yebisaye ok pas tantine fina bouilo avec un bilo moko tonton au sengenze pas tonton ngala ozelo koto. Yaka siku na ozela yo. Edian. Ya siku na ozela. Yesa tanti Zidane. Na ke pas tanti fina bouilo na ke zo biloko avec na sengenze pas tonton et ça bien na ozela ça no. Aboya ndenge nini dubanga osengenze yenze hapa na nga aboya te yaka na ozela. C'est bon. Bisous. Hey. So long young. C'est cool. On a un téléphone. Allô Zidane. Na rezo mon retard na sona sisi chérie. Naza na réunion mon bo. So mon téléphone il est caté naza na réunion. Mais de toute façon na isa kiota osa olamba lobby po mavo sakano Raf Pepe Yolo bana potogo ba osangana ba roya olia wana. Raf Lorombo na Martin Kapenda ba oya 5 boy. Na Pamela Miss Mongo à Londres, ouais. C'est bon, grâce. Il y a des gens qui ont ça là, mon bébé. Dans la côté réunion, on rappelle après. Sur mon téléphone, quand même, c'est dans la réunion. Bisous, chérie. Bien, Nazana. Ah, c'est bon, chérie. Je vais m'accolomatser, il va faire oh. C'est ma coloté, je sais ça. Oh, yo ça au coco vendre mambo ndeni. Hein? Si quand on vend arabe, on somme qu'on en a. Si on y a pas azote quand on a nege kufa arabe. Bien sûr kufa.
Mais qu'est-ce que vous faites, mon Charlie? Donc, bon, écoutez. Qui n'est pas derrière? Oui, on a boulot, on a tiré un mago. Les autres, les hommes, non. Si vous avez coupé en rond. Il y a là, qui est dans l'échelle, enfin. Non, on a tiré, on a parlé. Qu'est-ce que vous avez dit? Au sol, il y a eu des gens. Au bon, c'est un solo. Ah, c'est là, comment ça mange à As? Il y a des gens qui font payer. Oui, na boula qui t'a mon beau faire tout ça la lobby. Maman ça mon beau organiser qui basa na association na bango. Bon organiser qui ka mon beau pour na okende mai pour sokola na pique-nique. Ya mo sona ngeti na tsonga ta soki moyo ko za ko moi mike mon beau to sangi c'est tant que ba jeune. Yo kanina bango automatique pique-nique ngo to ke yo bika kuna ba chéria bien bazali ba ta bien baza. Non, tu retrouves moi, moi pas bien, on a tous retrouvé. Charlie, on a un peu fort. Dès que la boule, on a un petit plan, on a vu un kémon du colon, on a ici, pour que ça ait temps. Mais si bon, il faut pas d'aller, il y a un vrai mato, le moko. Tu as peur, on a 50 ans, on a ici, pour ça, le tactique. Tu joues, tu es bon, tu comprends? Tu es en panne. Tu comprends? On a un mot pour passer. On a pas tant et vimba, on a encore des fois ça va mal. Vous comprenez? On a encore des fois moi là mon boyana. Yo ceux qui obéti, on ne pas VT ceux papa petit. VT papa biso. Bien on vient dans le ngé. Yo vraiment. Ah ça vient d'abord c'est. Bon ça dans langage papa. Oh mes amis, trop bon mon avis. Yo ceux vient de voir yo, si mon nom boya. J'ai dit que mon esprit j'ai dit non. Il va y avoir un tambour à tambour là, on dit que maman t'a dit que on a chip. Ils ont ma belle. Ils ont ma belle. Oh, beaucoup de gens qui ont yo ba parce que moi il me dit tambour là tambour. Yo le tambour c'est trop hein. Yaka boy. Oui on est pas là. Atine yo. On est pas là. Atine yo ti. Na obet. Ça ça ngaba vati ko tambo koketi ko tambola na été. Afunda tamu neno ndiye tibele. Georges Petro zande ki na zana. Oh, na koketi. Il faut une coquette. Coquette quoi? Azana ni pas. Boyo malgo somoni. Bona mona ke mina tsaka vuma kate. Azana nani? Nde na biso. Ande kona yo. Ndeko na biso. Mais massa, moi ande kitoko boy, vraiment est-ce que vous tsani na yete moi. Toi ndo vivre. Salini. Charlito za bien ko. Boni aventure ko. Mais so pese pas muta malamu yo ebinga. Yo comment ya pas, so ya pas so comment le leki na nga peso leki na nga ko mo manena ndenge. Poso mabeneza yo muto mbala. Ah, c'est ba aventure na lingité. Oh, bon ya pe muto monyo pona ka coquette ndenge. Poso yisali passe lika. Et ça na yo. Passe pour azaleki na nga yo boni leki na nga te. Mamu zo lo bana nga. Yo muto bala ko. Charlie bongo so leki na nga bala yo muto na pesa yo bala. Aya to yeba ni ko tika bomana te. Azande ko na yo te muto ko bala. So na sepedi na ye. Pesa nga ye c'est tout. Comme nous avons pas dit, bon, bon, ça, là, on va pas ça, quand on a joué, on a dit. So, l'ingate pourquoi? Na boite, ni babo yate. Yo, Pomba. Yo, allô bien. Ah, nani. Lamuka na kiti. Lamuka na kiti. Telema na kiti. Telema. Malem. Oh, Isambete, il pas kulala. Hein? Oh, Isambete. Tala Keba. Buzo bozo sala awa kele kusala ngula ipa papa na yo kuna. Pour tout c'est trop. Awa zakanda kwa papa na yo te, izanda kwa koko na yo. Nasina pekisa yo Pomba. Kumeka kulinga mwana ya patron na ngai te. Pomba tika na telemisa yo na balabala na kebisi yo. Juga ukoma kutinda ye akina kuyiba biloko na ndaku aya kupesa yo vraiment ta yo moko. Tifo yango yo ndenge nini. Bungama uzunge papa batata na yo. Pale ipana ngai wana lingi biloko wana te. Yokinga Boni boiko, boni ngona ngoli sanga muzala. Diska sika.
donc nga nazoloba yo tala moto abimisi miziki nazoyoka yo te tata kanga biloko na yo meme lelo osima nzela okende awa oza na mosala kosala te mpo voyo okoti baprison aza kobimisa mbongo na ngai ya mosalaire ya moke nakamataka nakolanda yo tini na makala kuna prison yo loba tro bimisa en prison mbala moko 5 etikali semblo matama motema pupa mado bana matadi ya solo na kati ya Belgique bane babimisenga bana deuxième prison troisième prison na ngai Sandra Bosio mona galiza tonga na Lyon bamba bimisenga quatrième prison na ngai Julien Liwala garçon lengi na Paris mtabimisenga cinquième prison Fula Bouilou comprendre la première dame yem tabimisenga donc université vraiment ça ko compter na utaki na primaire na ye humanité na kena secondaire uzomona ngo wana musala avanda hein le robina kende na yota siko bomona ndako le roi ukenda muyibi azomna tonga ona na 2 ans na tonga ngo show usalaka wapi okutungira ba faire na sala muyibi voyou bande dessinée dans samouraï aux États-Unis où tu appelles moi consanga ça la masolo na kenyo mto boya kat dans samouraï na boya pour qui voyou na yote na ki moyebi na yote ya ma ça président république na mboko yo mona passe usia usala nini yo ni yango président république abwa ko na jardin moto voyou bande ya mwana ai pa na ngai a partir ya le soka kanga biloko na ina pokwa uzoka papa na yo kana kujiba kuna kana kusala bisoba wewe kyango kusala n'importe quoi na yo ukena kusala ngo ipata na yo ipana ngai déjà olina ndakuno te na yo kiti zoba bandi yo mbele sanga lupanga wa fala na ngai na zo tata ensemble la te tant que ngombe ate polo bisanga papa ngomba nini Nabil Mandalay combien de fois lo belanga masolo pona yo na kota dut na bita akoshiba nani koshiba nani tema malem bima oile kuna yo telema malembe na kenga mu malembe na kuita sana ngu malembe malembe ko ana wala ite bima Ah, o ban sin tala bon. Ah bien. Ok, tu. Hein? Vandana tout ça. Aïe, Julien, c'est un homme salade. Yoka. Oh. Maman, toi mon bon baguette. Vandana tout ça. Lobaka. Inyango. Ça va bien man. Ebele. Ta. Emilai. Ah bien ça. Tchabo. Ah, oh, c'est la bonne poignée. Subanga ni yakana. Ah? Yakana. Suki wapi? Yakana ni lomo. Ah, et je suis dans sa musala te. Moi c'est kitoko kola kitimba mamunya. Una kula nini ngona usala musala. Yaka. Nina mate ah. Ulilo ni. Ah, tinga yo zala machine na kusoba mingi yo sa musana ah. Je suis dans sa musala mte ah. Oh. Ni. Ni nango kasi. Ni kasi te. Je suis ni nango.
Oui, oui, allô bébé. Ça va bien bébé Nangola Nzambe kaka yo. Moi aussi je vais bien, sauf que papa feeling se passe le Ah bébé. Bébé ko sanga mabete ko. Ah bo ba chef na bino ba moni ba tumsute ne bazana pe ba na ba célibataire. Ba on mutu ba ko kenda ba mission de service ba zo umela. Yo za marié. Bana baza bien Chimel azali yende toza na ye awa Coquette paza na ye ma déplace te bébé Coquette ba to bimaka siko na baninga na ye ba uti cour tant ba ye awa na servir bango ba lié po mikolo nazolinga bana balamba te surtout Coquette loko akomi na ba niveau moko likolo nazolinga vraiment lamba te azokende ba église banini ngambo nazolamba basuzoliala ba camarade na ye babimi moke bebe ambiance kitoko kana ba conseil ndenge opesaki ngai bebe nazoyoka makelele mosala yango ekomi su ya banganda bebe ebo biro na bino ezala makelele mwa moke c'est bon chéri mon boulot te po ebinga yaka vraiment mutu pona bolingo na nga bébé. Ok, bisous je t'embrasse partout. Ok. Chimène Oza papa même t'en so nanga ciao tout nanga bien Baba accéléré sur une semaine à tout n'y peut Coquette pour t'avoir na passé Coquette. Maman, pas toi bengi? Pas toi bengi. Ça bien. Ah, le béni. Après si t'as rambo t'as reçu la bague ici une semaine t'as comme ça la n'engisa. Pour t'appeler ça passer une Coquette, abna passé Coquette. T'es où le béni Patrick et Coquette yakenda? Yo sommes commandés. Ni na beto na nenga ba professionnel. Ah oui. Ça le comment? Toza baje ngana yo keba na yo bobai na ngama utakoka ngati bona na kata na kwa koka na ale longana uko mokoto na ayo ko isbe ko komandi na famille na longwa ko limwa wana na faut gangira ka yo boye bien ani ko lande mamba batu nyo so tu kalo ai bano il faut yeba bo so il faut yeba bo so ko gangira ka yo Donc, on a bombé là depuis les jours où on a mon akawana. Donc, on a vraiment pour ça, tout le monde en a, tout le mais heureusement, tout le monde a été là, donc, ça coûte témoin pour bomba. Oui, Charlie, maman, tu le bannes à Yangwana. Oui, non, c'est vérité. Et Charlie, on a comme un monstre non déni. Non, c'est ça question à camarade Yana Bisso, c'est ça qui est. Pour qu'elle comprenne que oh malgré sa camarade Yana yo. Non comprendre ni nyonga maman ngana kokana ngote. Non comprendre ni nyonga ala camarade Yana on siko comment le gosunga maman. Est-ce que non on linga likambo yo grand frère na yeba. Ah yeba nyeka bon za camarade ne bon basi na yo ebi bon te. Mais coquette. Kobanga banga te. Naza mukolo comprendre. Donc on n'a jamais mon tebi fina ngate Charlie ko luta ngo makamute. Coquette, confie na nga yo zo boya vraiment. Charlie bi fina ngai tu ma na traverser ati. Ko katili tu ko kala ngai. Comment on est dans le camarade ya fa ko lingo. C'est ta coquette vraiment. Zo ko ngete biso to ba leki na. Lila te mo na no fina te mo tika ngai. Mo tika ngai. M'ta comment la journal tout Evan na kata kino yi. Ya solo. Oh, yeba comment. Il y a une relation hein. Pourquoi mi tsikuna? Ozala nanga. Mais écoute Félix. Mene to beta bo. To pousse na malema pour serre na biche ngoyi. Motema giwembi. Azana flat wana ya yaka aona yolo. To koma. Te to koma ona no sumo loko mo to va na capella te ya. GDG. Ya aussi sango. Baluka gede. Ba koka.
Charlie boko pesanga kimia na vie boko pesanga kimia na sali nini tu m'entends bozo pour donner moi ya petit terme mais yo na mona Charlie ya faire ni anga bete si mabe zela oh OK yo bino mbe bosa Charlie maman na ndeni go ah yo chama ba baiser des filles Charlie yo ka te point mais j'ai problème ni so yo la petite sœur na problème nini Baba petite sœur na boto ko tambola te baba petite sœur na biso tout ya faux gêne papa quoi ma faux gêne ya na mona yo ka te yo mto tambusa coquette yo ya bomako ata la ngabe yo bino wena ndako yo zanga Charlie za masa na biso moment leka ndenge mabete ya yo no bakuta bino ndako fa na ndako oh otamusa muninga bolukela keni moyo osolitsanga te moyo nde toza tobebaninga na yo kosolitsanga te mais tokutana nzela tozoya tokutani tokosola te tokosola nganga bapetitsekoleka yo mambosalana nakomela ndeko nyonso suzi sekeokanaka bandeko osolisanga toana ndeko ya binanga na lini moi babino obenga na yo siko nde yango Charlie, mabe na yo nde yango oyo olinga kopense toujours mabe jeune mpe azalaka boye te moni yo omona benoisa mosali te princesse ukilele foto na bon point nini ipoka mana mati ini fufungwa mape ya moja nezani no bapembe no nyoso ngobo monga na ndako enga ede na ngayo yo boni publier ba photo na zero na publier na ngayo sabi mabala yeba nini yo yeba kama sa mabala te pardon ngi sengara bien po deux petites na mo na luka bango tellement makasi na mo ba commenter ba photo ana Rachel Panda mo sa pembe na Suisse ngabi petit na ngakenda boende ni na benga atanga te na bena ngezali princesse faut que me quand même tout droit au bit bien sûr tout en divers bien sûr tout en divers faut y ça rappelle Diane Keno ceux qui nous ont awa nazolinga te que non yo banda kosalela nga ba ouverture il faut que tem sous ngamo pe na yepe ngamoko na yepa na ye omunyongo te eza bien ndika ngamo na ko tonde na munyongo bana yo yepa so yimo yo lukanga na ndeni so bon ko tuboya kana tukutana kazi bana pona monti ngba no créer nga ba problème a et si matin yo yebe mama ya kuti ba ya kuti yo quand même sous na princesse ça la propre que vous avez moko Diane oui ba masa nga ba mo lo bana trop princesse ba masa nga ba mo lo bana fort kala odi Indrit zola oya poto alinganga mais na boya ye pona linga retro te nazotel sonde ba réalité pour na ke degré nini nga na linga masa na yo na beti na nga kaka na lobi na nga na ebite so na lobi mabe est-ce que princesse nga lobi mabe yo linga ka to beba na te likambweza ngo yo beba na te ya linga ka to beba bonjour beba Diane on a quel est le niveau non tu onde kako bozo solo là comme si bozo sona na kata ndako ezaka bongo te hein monsieur ozanani aina ngai mais so aye na yo il faut respect za na kata ndako bato ko ganga ganga boite ay tellement obima sors quel tenue Diane habillement comme ça moi mbala ta pantalon kata kata bon aux autres trouvons normal ils a dernière attends sur ma coloate hein yum to yena ya attends sur ma coloate na ringo mona ba mi bal awa pa na ngate hein so comme na mi tantine ya ils a dernière fois so écoute-moi nazo ba yo so répondre à bima kasi sortez sortez Diana chumbu Diana na biso Diana osuka wana ya fa no yo anu na prison nada na libre ah bon Diana attends Facebook ton toi ozo que te langa na feto do tina yeli opeti papa ringi sapa ah bon utina bakamali va répondre ngama be hein utina bakamali va répondre ngama be tozani ka bunga ndingi na acha suma kolate
Faut quand même bakamani pour te vendre. Voyez comme ça. Voyez comme ça pendant la kata y pas bateau après. Ce qui est là et toi. OK. Tiens. On va m'habiter tout ça. On va m'habiter. Ils ont pas l'intérêt là. Ils ont pas l'intérêt. Hein? Mais on va mettre main là, tu vas camarade. Il y a pas faut comme ça. Hein Diane. Moi c'est tout. Tu m'as envoyé boy. Pendant la kata on a poche azata na $5 te. A pesoni. Azo camarade bisuka. Mais camarade boyete bébé. Hein? Busu na ndozaka ngamo goto. Oza na ngai. Ne so oza na ngai. Ça va? Tu côté tout casse. Ça ne va pas beaucoup dans mon. Ça c'est posé dans la chambre. J'ai posé 4 ans. Bien. Il y a aussi reposé. Il y a tout dans la chambre. Tout dans la télé, la chambre. Et dans la bosse, dans mon téléphone, mon ami moi qui est dans le bureau. Oh, c'est pas nous. Hein? Oh, c'est pas un téléphone. Parce que nous avons WhatsApp, Viber, un vrai téléphone. Samsung moi qui toque. C'est ma belle. C'est qui? Au bouton. Na bouille na ngai, yo mo teki na bouille na ngai, na ngati tsika na tnafa na ngai. Yo bibsi dia moral na ngai. Talo. Ndu nyonga vanda yemu. Samba camarade. On va na camarade. Na ba camarade age na ngai. Bien. Un joli à maman. Vu de loin, à sa coco. Ce problème est allié, ça bango. Hein? Quand on a la bouse à la mal à l'aise, c'est ça, coquette. S'il te plaît, c'est là. Pardon. Hein? Il me semble juste ces années. Comment on me l'a raté? Tonton Mani. Kata vina ngai. Naza mama te, naza papa te. Si on est ta famille maman na ngai. À part noko na ngai azwaki nga. Nanga na kende. Ebi mutu te mama alexaka noko. Asa seul mutu ngala ko yeba. Etika lo yeba papa na nga te. Nebika papa nga kufa to nga za mo amukie. Mama nga kufa. Alexandra mutu te. Apa noko sami. Na yo kaka na mnoka noko sami. Naza noko na nga mo Claude. Alobaka Claude na sala za Paris. Na yebi epete. Beaucoup bien ça na Paris, beaucoup bien été vraiment. Naza na numéro te na yebi lo mote. Mais je ne m'en pas de nos côtés. Noko sunga chingala ndaku nae. Ose noko na nga nyoko lika pape mani. Noko luko senga na nga liwa nzamba zonga na kufa na ngai. Apa tu vivre. Nzamba zonga na kufa. Apa tu vivre. Apa tu vivre te. Ah coquette. Ça là. Jolie zoé maman na yo. Papa a beauté nga fille de lui. Papa koko na yo. Coquette, c'est comme nyoko là. Ose jeune fille un jour nzamba peso di bana okena di bana na yo. Ngabana na bana. Un jour boya awa. Bah comment on va qui nayo bon ça bon ensemble c'est comme déranger comme il la pam pam hein soit le problème là nous qu'on a zali donc ça on se donne besoin on a mukena ko kana ça là comme déranger te bah joji ande ko nayo Laetitia asa ndo ko nayo hein c'est quoi c'est bon Dani Leti
Yana boye pete Goutier. Oui. Papa bimaka e toza. Ça va? Et ça va. Ça va? Ça va na, ça va. Écoute, ça l'a pété. Nini gonga no bima. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh Diane. On va faire na bangote, on va faire nanga. Pour s'intéresser na banque pourquoi? Et puis na kamo yo bima na butu ta. S'il te plaît. Oh té oh non, na so ba maman eza logique. Ya bima na butu. Comme la bimi, c'est la bima na butu. Oui, pourquoi la bima na butu? Na fait là on pona. On a linga pawe. Sinon na ko tambola air auto yebi. Butu na fonda pas bateau. Hein? Ne fonda pas makulu tu ngai. Il faut obéir na ba ordre ni surtout na kuta kuna. Aussi qu'il a ko ni na sali ni. La sali oni. Hein? Diane. Yebi songa na ba regret et son okanisa na oyo salinga vraiment. Et puis Joanna non na ebité un peu rien mo boy. Diane. Nana ba regret non, Gucci, s'il te plaît. Non, Obenga papa nanga informé. S'il te plaît. Ana droit nyonso liko nanga, za droit gangila nga, aza droit benga ba camarade nanga, aza na droit ça nyonso tu oya lingi pour l'éducation nanga. Nebi koza chéri nanga. A blessé ki yo. C'est pour cela moninga na air on a bimi. On a se faire pardonner. S'il te plaît Gucci. Bébé, s'il te plaît, non, c'est le côté. C'est juste papa n'a pas blessé yo. Pardon, s'il te plaît. C'est quoi? C'est quand on a la laisse. Pardon. C'est quand on a la laisse. Et puis, c'est là. Moutouna, Azano Mobile, il y a tant de. Et puis, comment qu'on soit devant mon robot, c'est comme si on dirait qu'il y a un taboté. Hein? Comment on n'est pas saboté, biso vraiment non. Oui, n'a pas là, oui, oui. Bien, oui, combien chérie, combien on a linga kayo, oui, on a la pesa kayo. Oui, linga mobile longa avec ça, mon ba ma coupe na binoche. Moi ata yo mo pe diana. So ba mo no bonde minga linga, te qui ne so mo se to côté. Non, pardon s'il te plaît. Kende lobby to mona na to solo la siko no bima, na ki okuta na ba masa na ngai. Moi sina lu kongo pour les gens ba masa. Il faut que ce limbi singa s'il te plaît. Na Bidiane, si quand on a za posé, mutu nange za l'aise comme ça lobby to solo bien parce que né na mutu na bima, na okende déplacement be chaud. Ah pardon s'il te plaît chérie. Son akuta na ba masa na ngai. Je crois que tout le monde en a lobby. Moi ça bonde la haute. Moi ça pembe bozue wa. C'est la pembe ko yaya. Eh. Dia toke yaya. Give ça ma kilo mon niveau score masa na ba mo lo bana. Diane, on se permettre non, comprendre comment on mélange on mélange pardon s'il te plaît. Bon, on a tenté pardon. Et Diane, s'il te plaît. Non, ça me plaît pas. Non. Bon, ça va. Diana. Diane. Non. Princesse, on le battait. Alors quand c'est quand même vraiment. Et ça ni non. Et là on ni non aussi la raté. Et là on ni non aussi la raté. Si on a fait vous ceci là comme image maté ya to kende. Merde. Diane. Nzambe na ngai. Bébé, ça va? Allez, on va me voir. Tu plais? Hein, bien, on est. On est là, Nina, c'est tout. T'es Nini? Eh bébé. Problème Nina, c'est tout, répondre à Ngai.
Pardon, s'il te plaît. Tika nga na banda kimia, tika nga nanu. Mazu pante. Nini suna semananga. Problème ni. Il peut s'en expliquer ngai. Pour expliquer nini. Zidane lobino comme. Zidane était comprendre ngate pourquoi. Ne ce que noki wap. Putain. Kasi faut tout na ngai ndini koto uti. Balobini. Même si fina ngabe poani, Mais tu répondre ni. Que vous en retard. Yann. Christian en retard. Après c'est 5 minutes. Combien? 2 mois. 2 mois. Peut-être du côté sous casse tu collé là. Sous nous au bando la boy au quoi réflexion pam. Et c'est quand mon na yebi, na mon médecin, na yebi ni na salango. Au salon. Tiens. Ce que yo zoli la pourquoi? Tika nga mon solution non? Au salon nini. Na bien petit problème. Un petit problème dans le solution. Mais ce que les locaux tu vas y mettre ma bi oui bi na yo Zidane. Alors il a remarqué les camons boy et ça l'a bien été. Ça le quoi il le resate. Ça tranquille chérie. Mais il n'a qu'on a pas de se voir yote. Hein? Ko bete la ba mina yo na te OK ou comme il est en retard ou bete la de garder qu'à secret. Hein? Yann. Non quand tout bien Yann. Nabi na quand tout bien tit quand la pema s'il te plaît. Nabi na kutana na mina mo azana Fred City. James Wembo azana Cape Town. Ba James Mbale na James Katanga. Iye azana na Jobo. Donc ba bina ngai madame Masuya, ba wa yeka avant parce que azana réunion avec chasse ya ONG ya docteur Songabao. Ba ina jipe masambati. Ba yi bon surtout ba yi pona ONG ya docteur Songabao fire plantant wana na Kishasa ba yi bede na apporte Chali Mobiala. Ouais, Jobo. Nani. Apôtre Chalou Mobiala. Ya pauvre King Kester. Voilà, il y a King Kester mené. Apôtre. François qui na Facebook. Apôtre Chalou est-ce que tu as un problème, c'était naïf ça y est, Azan église monene, mutona banga ensemble. Malgré lamba, atambo na banga ensemble. Solo là, nous solo là, tout ne pas conseil. Tout ne pas conseil na Facebook à répondre très bien. Non, soit pour non, il bâtit son ensemble. Ma solo wana ni. Solo da dango chérie. Ah, monsieur l'ensemble, ah, le docteur. Ça y est, maman c'est. Tout le fait des au sa réputation non. Hein bébé. Au sa réputation. D'accord. Hein? Il faut la paix ça, il faut la paix ça, ok? Il faut mettre à kama balo, ça n'a pas problème sérieux. Hein? Vous tapez tout ma kanga benga bibe dadi bo fo no azandeni ngasi mbute lo no zuluba la bino benga mariso ko yipso makamba sali ndini bilu vous la poti vous avez information na facilité o ezana kisasa yo zondima mwana moko vanda awa ozwa charge moko boye et pour kotinda buzoba ya famille na yo. Je ne sais pas comment papa qui a ses boxeurs, ma coiffure à joie, ce qui bougeait et tout. Ngala ebisa qui joli. Si c'était moi, quoi accepter, n'a quoi qu'on dit ma bêtise, mutumwa utine quelque part, boutier nanda. État d'âme, boye bien. Yon bonjour, au y'a la mukabum, les boumons au film, ma collègue au film, oh balokio. Tu as l'euro boutier nanda, pas bimili boyebiti. Allez, au y'a kango. Bon frère comme Yakawa, vous avez qui se dit sur bateau, on s'en va tous au mort, on a moins beau pété, on a moins beau facilité. Ma cambo comme un kidi. Bof, toi, dis-moi ça pour la carte maloba. Le petit comme la colonie, la toba yamanga la famille na terre. Ben niko yamanga dans mon Congo, mais quand on va yaminga le cola, nous ne déconnons pas. Quoi y a mon andako bof, yango beto mabakoute. Quelque part, on peut se moi raison pour tant de vérifier. Mais là, c'est qui n'a tout n'est joli. Na seba keti nanga effectivement petwana aso souffrir kokete aso souffrir makasi azana famille te bof so kokete mwana na yo mwana ndambi na pamba la ko mbongo za nango moyibite soki be uta wa bolam auto sala mukili futa kabiso boko les mwana boko la bien pasa na famille te
oza sur na bango mozolo yo so bayambaki okuna peut-être bachance na biso tokota na famille na bino eza kolanda bon eza yanda kuna bino na kokota na makambo bino te ko se débrouiller maintenant eza quand même l'engité donc ce qu'on suppose yo mwana na yo a quelque chose kokota wapi otiki mwana aza faut boluka famille na ye et beaucoup yambaka eloko bon je ne sais pas si on a zolo ba mabe na li na ba kokota na profondeur te ces derniers mois ne pas problème architecte international Pierre Malong a tout nganda ko c'est architecte côté tenga bien bino bateau na tindaki basali boy lengi na côté na ma profondeur marié mon ami à moi avec David Tika ils ont makam na biso yo za architecte ngam na architecte ouais za makam na bino c'est d'abord français dérangé te à toi coquette à plus ça la politesse moko même à ta nièce na son sol lingi je te connais le retourner la pourquoi tu dérangé tes beau frère après c'est comme na bana n'habite bana on se voit beaucoup pas nan on se compte na personne le on aime la bof s'il te plaît on se compte na makamba qui pas na te hein on vient na zamu ta mabuilo surtout dans la 4e division on se laisse ça me ça choque après c'est bon on profiter on vient na case de na mutukawa il est dans ça même histoire on a pas tourné en France atina ma kolimo boy to profiter au jour na rocher ça attends ma décide na rocher tiens à 10 yo tu voyage mais papa la belle ça terminer de l'autre mais moi je moi le ça na mais na moni bana te on le passer la ça na mona bana ngai solonga mna oyebisa ozondimana te po aninga mnazala na mwana oyebisa yo jour na tuni awangani jour alai na tuni awangani jour na moso atuni awangani ngai moko na remake motolu mpenza ebimi dia na na zemi zizi nazoyebisa dia na na zemi dia na koboma nga zina makambo nyonso nga nasali mpa mwana wana baargent de poche bilamba mbongo weekend azopesa azokende osala makambo nyonso ye alingi vraiment dia na aodecevoir nga bo dia nazwa zemi sola na yo tuna ye ayebiso na nyangrose ye parce que nga nazomona ndenge bajare akoma nango ekomosangana bien te kosola na Diane sérieusement oluka osola na Diane ayebisa yo zizinga na okoka te nalobi ye Zidane limbisanga na naloba ta terme yango baloba mpenza telle mère telle fille modèle Diane mpenza modèle maman abotela ye mpe limbisanga ne ndeko no pardon mama boto liboma tata liboma mutapusu toyebi te mutu wa makolo na famille bato babota ye est-ce que mwana bongo mpenza koza mayele te mbinga mwasi ndenge wana vo bazwi kitoko bapesi nzoto bie bapesi ye mais de nazo kizengi ayebi mbala tie zembi mais obike kaka ne mama na ye basalaki ye donc ye akoloba te est-ce que yo tuni ye mpenza bien Zidane obinga je na kotuni na bambata ya yebinga te yo bondelaka ye kana na bambata mama peut-être na bambata ko loba parce que na bondeli mwana na mille une fois on doit comprendre dada nzimbu moi ça pasteur juste nzimbu wa Hollande na Janine Mayala ba yebisanga ba bizizi tant to te poto to yaka na ndako ya Zidane mais modèle to mona ki mwana ebui wana mutu na ye ndenge moko na mama na ye mokosona esi bango makambo tala nakobeta Diane mpo na nga ntango nakotuna ye nakobeta ye yo kolata makambo wana motu te tikelanga nazwa charge modele nakobeta Diane ayebinga te ayebinga te nafanda na matete nanga nazaka pembeni na yedi yedi asakatanga bilai mpo mwana na te nazoloba na kaka te nakoba technique ya mamba bitumba nakobeta mwana na te mpo alinga alekisa mwana wana yalingi so batuna so basala ye ndenge nini ode azolia kutuna kaka kita azolia Blandio nga tiende informé nga. Nga kosanga te ya. Nga mona clair bana na bota. Moni diena ndazana ko ya ko tonga taka mana biso. O comprendre. Abeti mabe. Abeti mabe makasponga princesse ndé na bona ngo saba blo abongo. Pe a poza so. C'est ndé. Calme ya boni. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, makanisi gaga. Pardon. Oseka omoni mabe mutu na binoti. Baby Diana ko. Baby Diana. Eloko esangiaka maseke. Ala mama bebele omoni ndi mama malam. Ya. Baby mobala makutu na bangwana ko. Chimsuto nginda pa badelo. Bika na mona okasi. Nga kuna ngana manke na ai. Nga manka na bat mama biso tata biso kuna manka bangwe boyi. Baby na kende kuna ngauta nga na yamba mwa banda. Bimali banda. Yo pe ko yaka te na taleka na liso suka na fiotole na bimala.
Ya mon on dit ngana bien ngana na moi ma bé. Yo na oui que on a comprendre vieux on a oui que niveau bengana ngana présence on imate c'est que do vieux on a déjà na babu né depuis kala. Yango oh atelemisa ngalo ne biso to zanga ba parler to nina. Yo ebi bande wona nga bande wona ba parler minene. Bande wona ba eme pumu yo yebi o yebi ngo bien process. Na yebi metika ko jono moninga ba Christive Joko. Moninga na sala mututé. Nga na sala diamate. O comprendre? Mais ça binoti qui tient la diana ko eza ya ko loka. Tika boy. Boye bani déjà boye bani. Là on prend pour se battre. On prend pour se battre. Na yebaki. Tu as zo sala no sani. Yebi kaza camarade nanga. Abamba makulu tu na ifiso na sani. Na yebaki ko? Moninga na zo mikanda. Ngako bine ebingati. Ngana voyage alikuwa kishongi songi yo. Etumba ebeba kola patiana. Nyoso sepela kana zema diana. Ngana ko tshele banderole. Quand il faut donner pas ma coupe na bango. Ngana découvrir que Diane azaine fonzeni. Azaki fo chéri. Oyebi on lelo. Yo mto pesa ngai. Mto yela ngai. Pesa ngande na makasi. Oyela ngai. Moi ta sune de kuna yo copine ma mute. Yo lo banga na pesa ko na makasi. Parce que côté bordé va monter, côté bordé c'est. OK na oka. Bilinga linga, olinga na ndoki olapi. Pokola ka zemi yango. Cha se ayo ndo na yo ta pesa. Ma copine, non tu vives à Moko. Oh, vous allez là? Ya. Bon, maman, non, tu n'as pas nini. C'est quoi ça? Maman, c'est les cas. Maman, nenga kasi maman aussi là bas. Il y a aussi la raté na vie. Maman, maman aussi là na lembi na no ko kasluti. Ko kafiuti nzame. Mazona kezengai. Non, ici la raté maman de apesi au kimia. Maman zo sa nyo solo kwa mama nini. Ndoko nini lisusu ngai na mwasinga yeyo. Sali nini ngai. Leti. Nini yango mama yo kota boyo mona suboye de apesa ki okimia. Na boyi na sosi nyoso lingira ngate. Ici la kate. Ezaki le passé c'est silité. Eza nini. Toujours déjà kimia nzambe déjà bengi okomosalela ye. Eloko suni le bakisami. Kumana joja ko viole ngai. Si joja ko sangelo ko salite. Ko lo baboye. Eti na boyi na sosi nyoso, na boyi na sosi nyoso. Joja kanginga violenga. Depuis nini ya. Nini. Mam ni ozolo bana. Nasali nini. Yoka. Ande kona. Sola boyite. Yoka ko. Nzambe. Koganga te moni mama soka yoki kozama be. Koganga te lokwa un jour ja sali yango. Yoko ganga te to trouver solution na oluki. Aya na nga poko ko za butabilobe ya koganga te. Tu ba yoki osabe. Monsieur trouver letina za trouver solution ya. Oui bien que dans qui fifi. Na yebi to trouver solution koganga te kozana panique te. Ebi mama ndenga to ayo. Eza abandonné na richesse na ndo bateleza ka virginité. Na yebi ya atanga pe na batela kango na yebi. Menzambe wano alokoti biso. Mama abiso pa azali après nzambe. Yo bomba kimia na yo. Nzambe wana ko combattre po na ona osolola na. Ona bana ba bino. Yo jana ba ko bomanga. Mama biso. Yo be bomanga. Au bomote ya kimia. Zwa kimia. Biso ta famille na yo. Ngala olinga te ya na nga bebisa yo ko sala nga boete.